Très bien, merci Bozali et Belé Bokolanda Bisso sur Tcha Maloba officiel et Cléboa original. Alors, merci pour votre confiance et fidélité. Nebsarabino toujours. Confiance et fidélité au Pesarabiso, Yamonde Pesarabiso courage. Il y a qu'au servir Bino Nathan au beaucoup d'informations en direct de la République démocratique du Congo. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur Gradi Mouya, autrement dit, le fils de la promesse. Tozali on a toujours pour Nakomanyola Maimatali. Politique Yambo Kanabiso Ndebo Tokendara Kolukela Bino. Acteur politique pe bay oyo bazali vraiment na matière ya kopesa ba kongomani nyonso bazolanda biso na yebike na ngonga o bozali ebele bokolanda biso bozali na Afrique bozali na Asie bozali na Europe bozali na Amérique bozolanda biso partout dans le monde. Alors na pesi bino mbote bisika nyonso bozali baku ya kolanda émission oyo. Alors na mokolo ya lelo na kei kolukela bino pe ndeko moko oya kosunga biso makasi kolandisa boyebi azali na yango et kosunga bakongomani nyonso bakolanda émission oyo na mokolo ya lelo. Mais avant que tout annoncer azali invité na biso ya mokolo ya lelo na kotikela bino soki régie zoloba même langage na ngai ba balancer biso image moko oyo ezosala biso mo lecture ya moto oyo to yambi na mokolo ya lelo. Et juste après ces images de tokozongela bino po boyoka oyo tokobeta lisolo na invité na biso ya mokolo ya lelo régie. Voilà donc bolandi ba image bino moko bomoni donc tozali déjà na maître Robert Badibanga yende tokosolane na mokolo ya lelo azali bongo maître avocat azali pe mosali na Nzambe. Donc beaucoup découvrir makambo ebele na kati ya émission oyo. Je dis déjà bonjour à mon invité, maître, bonjour. Bonjour, révérend, je vous appelle toujours révérend. Vraiment. Alors, maître Nazaline Sengo, il y a Luka Osuna Mokolo ya lelo parce que bande ko babenga kinga de partout, balandi yo pe na ba chaîne mosusu basenga kipe bayoka yo na kati ya chaîne oyo Tcha Maloba officiel. Alors, Sengo na nini ya koleka lelo na chaîne oyo? Oui, na kola merci na yo oyo pesi biso possibilité pour rencontrer bande ko na biso pa nyonso bazali ko pesa bango mbote partout bazali pona oloba grâce à Nzambe ezali disponible. Voilà. Mais maître Touti Kolanda ba image moko totali awa tumoni comment est-ce que ozosunga bato na kobongisa nzela bato vena ba ko tshela yo confiance. Mais belé pe bato to meki osala mo ba enquête balobi bango ba banzaki kutuke yo ko tiata libaya na mapona mo uti koleka na mboka na biso tango ko sala mo ba misala bato ba ko kanisa ke ko sala yango po ete mikolo ekoya oluka mo ba voix. Mais to moni pe mapono mieye otie libaya te ubanga kikaka po bato bazalaki ebele to ndimisa makite na mapona miango. Eza principe ya Biblia. Webi na Bible ozana ndeko moko lokola Joseph. OK. Joseph abandé kozwa chaque fois ba vision mais ba vision et bandé ko créer ba problème. Si bandé on a ba ini. Alors jour moko nzanda ye kopambola na nzela nini? Na nzela ya interprétation, c'est-à-dire ndeko mususu amona une vision de pharaon. Il y a pesi interprétation kitoko. OK. Bongo est propulsé. Yango mutu nyonso soki omoni ke oza courir derrière eloko songolo pakala pe eloko yango ezotindika yo mingi te stoppe nanu interpréter vision ya mutu mosusu. OK. Yango wana tobandi kointerpréter clairement vision ya mokonzi ya mboka yapesaki biso na mboka ebonga oza kointerpréter yango. Mais na mosala oyo kosala lelo kolandisa ba image o totali okomona telingaki ezala lisusu pena malamu mingi soko tchaki makolo na okuna na attendement ya population parce que yo zali moto to komona yo mingi lisanga na population. Est-ce que ozomona te ke soko kendaki kuna avantage ngaki ezala lisusu pour na population? Tena nazoloba ta na 2028 ndeko ya kotia libanga kuna soki nga na yebi malamu na koyebisa bao yanga to voter ndeko boyo. Malamu peuple azala pe na mutu azoyoka oyo aza kolakisa bango nzela. OK. To voter mutu boye, to voter mutu boye, to voter. Je crois que c'est ça. Voilà. Alors maître tango toye kolukayo to koyoka bato ba koloba elobeli moko e ningisi pe biso mo amitema tobi esengeli na ba kongomani ba kolanda biso de partout dans le monde to meka un peu ko découvrir likanisi oyo
bakoloba force du caractère. Yango force du caractère ezali nini? Soko koki ko fongolela biso na mwa molai nyonso ezali nini force du caractère? Et le bami na kifaransa force de caractère. Na banzi eza livre moko na komaki naza kolobela caractère oyo bomi mboka na biso. OK. Mboka na biso ezozanga eloko moko kaka oyo babengi caractère. C'est-à-dire influence moko positif. Oyo na koloba influence positive oyo ekoki komema mutu na kosala makambo ya malamu oyo ekoki kotika bilembo na génération na ye. OK. Alors nde eloko ezozanga ezala bakonzi ezala peuple eloko ezozanga yango wana lokwa mingimingi nayobelaki biloko wana na kati ya livre balivre yango mpe esi mpo bato basombi yango vraiment nde tozwi ata moko biso mpe tolakisa bandeko prochainement nakosala to baimprime mosusu napesa omona ke caractère ya peuple eza ndenge nini peuple mutu moko oyo akosala mabe nde mutu moko oyo akoya kobetela lisusu maboko donc eloba peuple azangi caractère. OK. To mokonzi oyo bapesi baresponsabilité ntango akomi na bokonzi wana omona mingimingi soki azangi caractère bokonzi wana ekonyokola nde bato oyo il faut asalela mosala. Très bien. Komsaki nalobaki na livre wana ke même mokonzi ya mboka aza nde mwana mosala ya peuple. Te esika wana maître loba yango mwa bien po bakongomani bakososola malamu te komona nazopesaka exemple moko tomonaka soki président zoleka cortège ata embouteillage ezalaki ye si aleki donc bafongoleli ye nzela na minute ya mokie mais bato olobi baba bakondi na ye bango nde batikalaka bakangami na embouteillage tomona te ondire contradiction eza place wana. C'est-à-dire que soki ozwi constitution ya mboka mokonzi oyo babengi souverain eza nde peuple. Okay. Très bien. C'est-à-dire peuple naza kopesa bokonzi mutu nyonso alingi. Et bon yo soki bapesaki yo bokonzi wana yo za nani par rapport à peuple yo za mwana musala ya peuple peuple azotinda yo mission salela. On dirait population e barango te. Population e bien seulement mwana musala so azosala musala na e bien te bosani bolongola e bo changer. C'est-à-dire peuple aza isusu na pouvoir wana ya kotia mutu nyonso ya alingi na esika oyo alingi. C'est ça. Alors ce peuple a bosani que mwana musala place na eza mwana musala mokonzi place na eza mokonzi nde eloko nazobenga nazolobela caractère. Tant peuple a koyeba yango okomona ke bakoloba peuple oyo aza peuple aza na caractère. Très bien. Donc nde tomonaka ba ministre nde tomonaka ba député nde tomonaka ba président baza bana ya misala ya population. Mais population za ko honorer bango po baza kosalela ye musala. Ceux qui osa na mutu moko bokabela ye musala salaka yango très bien omona ki en contrepartie opesa ye respect opesa ye ba honneur parce que mutu wana aza kosala musala oyo elongo bamaki asala. Maître yo za moto amibeko touti kolanda mikolo eleki mokonzi ya mapinga asangisaki batali sécurité ya mboka na biso pona kosala causerie morale na bango na kati wana alobeli pe mwa makambo ekoleka na armée komona ete bakondi bakonyokola population entre autres ba roulage ndenge banyokolaka bato na nzela ko kanga bango ata ko infraction ezalité bakangi bango ba misusu bakobotola bato mapangu ye lokwa aza mokonzi aza na mbongo ebele ye abotoli lupangu mais tant kolanda maloba oyo lobi elingi koloba nini population angonda ye baka place na yete parce que moto ayebi esika na ye bakoki koya te kobotola ye eloko na ye tango ye aza na conscience ya oyo esika oyo afandi. Oyebi soki na Katanga Katanga na organizaka conférence monene epai wapi nasengaka na maire de la ville à l'époque kasi bango kotindelaka ba chauffeur nyonso ya ville. OK. Pona tangisa bango to bengi recyclage chauffeur nyonso ya Katanga aza na mwa brevet ya recyclage komona nga mutu na signa wana. Très bien. Komona Robert Badibanga aza na brevet wana. Alors o musala to salaka ezalaka po chauffeur nyonso na nzela ayeba nini akoki kosala nini akoki kosala te. Alors na kozongela wana totangisaka pe na ba droit ya chauffeur. Très bien. Parce que chauffeur faut yeba ba droit na ye. Ocholobela ba PCR. Ce PCR azote l'émission na nzela alobi bon nani ozana assurance te. Yo faut yeba ki PCR asala na sonance te. Oh ozana vignette te faut yeba ki asala na DGRK te. Très bien. Vous comprenez? Oh volet jaune il faut yeba ki mutuka ebunga kite.
Donc parce que volé jeune ce mutu ke bungi. Mais ce mutu ke bungi a un ordre de mission ezo la kisayazo luka mutu ka boye et bon yo tali ça ceux qui mutu ko zo kumbande yango te a vérifier numéro châssis tout ça. Très bien. Si ko so bani ko sengo biloko wana yo zo pesa ka ingolo ba yo moko yiba droit na yo te. Nini basenga ka biloko wana eza tango communiqué officiel eleki na télévision. Koloba chauffeur nyon soit bimana mikanda na ye parce que contrôle osala nini ekobanda. OK. Wana ba hotel misao komona ke bandeko ya Sonas ba ozala wana bandeko ya DGRK ba ozala wana po ba vérifier. OK. Siko so ya assurance na za mbata ya oye bandenge za mbata. Et bongi ba oye ba délivrer assurance bazala batala ki effectivement za assurance si. Siko so ki chauffeur ayebi ba droit na ye akoye ba keno ndeko ya za ko créer nde likambo et bongo to nasala e plainte na tika ki des droits parce que aza ozongi samboka na si. OK. Nawe za kata mususu roulage akangi moto akoti na kati ya mutuka na est-ce qu'on a pesa réfraction? Il faut koyeba roulage à interpeller yo pour singa ta permis de conduire. Il faut ça la mbeba o ba bengi excès de vitesse. To mauvais stationnement. En ce moment-là, à retour na solo za chauffeur ya solo talisa permis de conduire na yo. OK. À l'occasion de rien boya ouais hôtel misaya banda singo bio wana te. O boye banité. On est comme si ko ba compte rendre to bozana ye problème azo qui sont problème. OK. Yozo kumano normalement à hôtel misayo pété. Mais si on ça limbeba en cas d'accident tout monde tout bateau, mauvais stationnement, excès de vitesse, wana kolobande hotelima talisa na nubisto permis de conduire. OK. À partir d'un moment wana oyo yo za na permis de conduire na yo te. OK, infraction est vendue, il est en droit ya kokota na kati ya mutuka na yo ko diriger yo na bureau et pas y wapi okinde kofuta pas ko ya leta. Mais na bo pété nyonso parce que lelo to mona ke komba komi ko wela volant d'ailleurs mikolo ti ko leka to mona ki roulage moko to pe ba bande ko PCR ba ko welela na bato ambulance na moto na kati malade na kati ba ko welela ko mema yeso ki wapi to yebi kutute. Nango na banda kolobake il faut botike la musala nyonso na mutu ayebi musala na si ce n'est pas en vain les lots tozo ki ndesena za ko toza ba avocat musala na biso loi wana to manola yango to lebela yango chaque jour donc musala kozala mingi makasi te pour na biso. OK. Mais ceux qui okamati ndeko oyo azalaki catcheur ndeko oyo azalaki lutteur to boxeur to azalaki cordonnier to azalaki nini bala moko bon enrôler na musala ya la pulusu. Bizaleli na ye wana ekobongo na mbangu te donc il faut ramener makachi wana mais si c'est ça. OK. Comprendre. C'est pourquoi tozo le la formation il faut batu baza la former il faut muto ayeba musala na yeni alandi musala nini. OK. Lelo monique parlement banda le parlement ici ka tozo tinda ba législateur bato ba kosala biso mobeko ya mboka ole baza la bato ba maîtriser science ba maîtriser mobeko totindi kuna nde ba plombier ba cordonnier ba ni matozo zela mboka etelema kotelema ndenge vraiment et bongi journaliste azana esika na ye policier azala na esika na ye. Voilà, donc bozo comprendre que mototo yambi na mokolo ya lelo aza vraiment na matière. Donc bato abonde biso to lingaka ko solo na bango po ete ba ko sunga. Donc ko sala émission ozomona ke bato basimbi ba papier, bato basimbi ba stylo ba ko koma. Donc c'est comme ça tozali bongo na maître Badibanga. Alors maître to ko ba na mituna na biso. Ezali na likambo moko ekoleka. Nikolo yo ndeko moko azali pe ancien vice-ministre ya hydrocarbures na tango ya ndeko Kabila azalaki bongo kokamba ndeko wana lelo yo tomoni ba image abeti mwasi na ye wana ndenge ba interpréter ba image abeti mwasi na ye kino mwasi akufi mais après ba enquête biso to sali na nzela ya tia maloba to eko découvrir que mwasi wana azaki deya na ba maladie mususu bande kobela entre autres diabète azaki diabétique. Et kutu na hôpital wana salaki 3 mois na yamboye akufa. Oui, c'est vrai. Na banquette opeto sali mobali abeta ka mwasi azana petite akobeta mwasi. Mais kokoma ya mwasi na hôpital ezalaki te po mobali abeta kienda akufaki. Mais lelo tomoni ndeko wana za condamné na justice 20 ans de prison maître oza moto amibeko. Est-ce que moni te que justice a memi makambo mo lomba ou bien ba compte à rendre ezali parce que bandeko wana pe bazali mo bato yo ba ko sala moi makelele mingi pour pouvoir en place. Ouais, ce qu'il faut retenir c'est que naza maître naza avocat. Kinshasa ba tubiri baza ba maître. Naza maître avocat. Si.
c'est-à-dire que moto akoki kozala nazopesa nuance wana mpona koretenir avocat nyonso aza juriste. Très bien. Mais juriste nyonso aza nécessairement avocat te. Ok, sikoyo juriste akoki kotia bacommentaire na makambo etali jugement baza korendre na bajuge ainsi de suite. Mais avocat te parce que déontologie na biso eza kopesa biso lingisa ya koleka na etandoike pour critiquer décision ya juge te. Très bien. Bongi oyo aza amoni question aza satisfait na décision wana te bavoi ya recours ezali akokende na appel kende na cassation ainsi de suite. Tomonaki yango na ndeko excellence na biso ya économie Kamere ouais. basambisaki bakataki na bundaki makasi ti ake na barecours baye kosambisa pour la deuxième fois. Très bien. Koloba bakoki kokata likambo mais soki oza satisfait te et que oza na baélément mosusu ya koprouve innocence na yo ebongo justice eza nde état de droit. Ok. Justice eza wana okokende na bavoi ya recours mpona komi défendre. Voilà. Donc je pense que bozui biyano na bino na bato yo bazali moi déranger na problème yango esengeli kozonga kaka na justice. Donc télévision ezali esiko eko sauver mototé ezali pe siko basambaka te basambaka nde liboso ya bazuzi. Donc c'est un peu ça. Alors maître tozozi la gouvernement lelo mboka na biso moi makambo efandi ebele hein. Mokonzi ya mboka azui bokonzi si makozwa bokonzi a prêté serment tozeli ministre premier ministre lelo tozali na mwasi pour kokamba gouvernement mais moi motuna moko ekotungisa bakongomani ezali tomonaki monsieur l'informateur Augustin Kabuya kosala ba consultation et kaka bilongi oyo ndeko Augustin Kabuya asalaki ba consultation na ye eza kaka bilongi ope lelo tokomona premier ministre azosala ba consultation na bango elingi koloba nini dossier ekitaki na mesa ya mokonzi ya mboka ezalaki complet to peni te omoni on se rappelait que avant maponami na le kaka na télévision na lobaka que mboka vu qu'on s'est développé par les élections mais c'est pas le travail. Très bien. Ezalaki contre ba élection na makasi premièrement pour ezalaka budgétivore les émissions surtout ya mboka et puis ça reproduire eloko moko te. J'espère que beaucoup pesa na raison parce que jusqu'ici et yango nde epesaka nzela mpo moto azwa esika azwa ebonga yango wana na ozongelaka sujet wana komi yango na livre ntango tokotanga livre nanga wana nazolobela komona ke bamoyen eza ebele po tokoki koparvenir na développement oyo eza efficace sans qu'écouter mbongo ebele c'est pourquoi omona na poursuivaka Corneille Nanga makasi mpona bamachine na biso tosombaka na 2016 2018 oyo nayebi te adétourne attaqué mingi aye kokima koni kutu na rebelle. Pourquoi tolingaka te misolo ebima lisusu ebele mpona kosomba bamachine mosusu parce que bamachine wana tokokai kosalela yango mpe na baélection ya 2023 voilà okomprendre nga oyo bamachine toyo tosomba yango tokosalela en 2028. Très bien. Soki bameki kosombisa biso bamachine mosusu ndeko na biso papa na biso kadima kozwa baproblème nanga mpona kopoursuivre na ndenge asali na foto ya république mawa. Ok. Alors nakozonga mpona koloba eloko ezotindanga na Sénat lelo comme candidat sénateur eza mpona kobongisa biloko ebele principalement constitution na biso. Très bien. Soki tovanda bandolobela bino bambeba oyo eza na kati ya constitution na banzi journée aussi nga lokola naza na maîtrise ya makambo wana nazokende po totelemisa mboka parce que c'est désagréable pour un pays en guerre ezanga gouvernement. Est-ce que vous comprenez là? Ce n'est pas par mauvaise foi chef de l'État na constitution de prévoir makambo nyonso wana lokola ye mpe aza esclave ya constitution to serviteur ya constitution akoki kokende libanda ya constitution te il faut alanda caprice constitutionnel. Très bien. Conséquent mboka eza à genoux mboka eza à genoux peuple abandi ko se prendre en charge constater que mutuna mutu aza koaménager liboso na ye aza kosala oyo akoki kosala pour vivre. Mais dans entre temps l'état komi démissionnaire pourquoi il faut tozongisela to rembourser l'état autorité na ye bongo totia cadre oyo kopermettre mokonzi ya mboka asala je crois eza même situation mokonzi ya mboka akutanaka nango na mandat na ye passé azalaka na majorité te il fallait qu'on informateur ainsi de suite kaka nde ezalaka et puis après ça il aurait fallu un
informateur wana apesa kombo premier ministre pe aya ozo sentir que penza que mboka ezokende penza na rythme ya caméléon. Mais pour la maman na biso premier ministre choix wana eza ya bonzambe makasi. Ah wana siko to koti na domaine na yo. Te nazo féliciter oyebi so Holanda iko konzi mboka na campagne ya mokonzi ya mboka na Mwanda puis na Tchela. Eza discours moko alobaki yango de falo biso iba Congo ba PC bokonzi akopesa bango primature. Sikoyo mutu to banda kotalela yeke est-ce que makambo alobaki ya respecter yango ta ko respecter. Non mais sikoyo bat bande kotala maître mais bande kotala na liso te ke moi si na yamba kutu ndeko moko na émission na ngati Motele Noir alobi kotala ndenge mboka ekokende ekosimba penza te kopesa gouvernement na mwasi. Mais président peut kopesa mobile. On dirait que mokonzi ya mboka tangaki na makanisi nanga parce que ça ka projet nanga le bakango chaque fois que il faut primature to pesa ndé na maman. Très bien. Parce que jamais attend nzambe komona nzambe azobisa mama o mama lingate. Mama imo waza bolingo, waza ko alete bolingo, waza ko lisaba na bolingo. OK. Mais papa omona Biblia oh Marie aimait vos femmes parce que bolingo na eza challenge. C'est tout un problème. Na mutu ya mutu ya papa aza prêtre aza mokonzi so bakisi na bokonzi wana bato batambola à genoux. OK. Mboke obika ndenge. Vraiment. Faut to diminuer moins mukie orgueil ya papa. Mutu to comprendre que nous sommes égaux vis-à-vis de la loi. Et bon maman bolingo oyo aza nango pona mboka nika ko répandre ngo ikola mboka mobimba. Vraiment. To komona que biloko ebele et côté les manipuler. D'ailleurs, n'importe quelle maman, les maman est bien. Maman, je dis toujours quand tu es bien dans plan. C'est vraiment. Et puis ceux qui les lobes de la mingi, mais quand ils sont en boca fati, oh non parcours na eni. Bah boss en araké, azali président et de presse. De presse parti ou aneza parti à GT. Vraiment. Quand on a bon baza kuna ebele, mais ya konza qui parti wana comme président, c'est-à-dire que ayebi ba jeune yo samike miko wana. On se comprend. Manelo eza azarte azala chef de l'état. Donc et lo comment quoi bané ko sala na IDPS azo sala ngo pona mboka. Mais même na maman azala qui na plan. Le ministère a plan. Vraiment. Comment ça va faire ce ministère a plan ko lo ba makamutu ya ba offre makamutu oyo ya ba dépense ya mboka plan nyonso ya mboka ozana. Ozo maîtrisant. Aza déjà abana déjà ko diriger mboka bien avant. Mais lo ba PC kaka au-delà ya maîtrise ozana ngo ba PC sikoyo signature pour décider. Parce que position azaki nango manière ko permettre été influencer. Donc la horaire ozana likanti mais il faut ya ko proposer. Mais sikoyo lokola azaki déjà likanti ba baki c'est lié pouvoir. Mais ba tu ba olera. Vraiment. C'est pourquoi au moins nous avons recépé là. Oh. Donc maître yozo senga na ba congolais pe ba sepé là. Na congolais baza déjà recépé. Au moins maman wana pareil le même baza déjà gouvernement mobimba. Ta c'est ministre des finances, ministre à beauté mo ko diriger Congo plutôt. Donc vous êtes d'accord na likanisa koloba esengeli ko réduire ba poste ministériel. Bon, au moins, makambo elobisaka bato to réduire poste ministériel tout ça eza bampiaka mais soki mutu aza na mwa équilibre na ye ako attaquer moninga te. OK. Biso da tozolinga ba ministre bazala ebele na mboka. Chaque famille se retrouve moni ba mwa mpiaka ekoti mingi. Donc il faut bien comprendre que l'émission doit tourner en plein air, donc Bakongomani, bazo se fait la réaction à mettre, donc c'est un peu ça mettre, on dit pas. On dit très bien que c'est ceux qui ont moi député dans la famille, moi honorable dans la famille, moi ministre dans la famille, ça va bien, ça va bien. So il y a comme ça s'appelle l'histoire na monene mingi et pour réduire. Mais vous avez des avantages à la République. Et mboka na biso za na misolo belé. Mboka na biso za na misolo belé. Congo le perdre nini? Soki ba futi moi un franc ministre moko bo perdre nini. Par contre, nous avons besoin ba to maele nyonso. Ba telema que to telemisa Congo. Très bien. Na banzi prochainement tant que chef de l'état kolinga pona premier ministre na ko suggérer li soit pona militaire comme premier ministre. Mais maître, tout le monde dit les loyaux na ba province mosusu est dirigé par militaire, mais est-ce que le rendement est malin pour qu'il nous propose qui nous a premier ministre à la militaire? Oui. Et puis c'est constitutionnel. Mais bien que mon colo militaire à la premier ministre. Le quoi liboso ba militaire ba fouta ma bien.
Ok. Militaire futa mabia makasi. Mais on est dans Moussala ministre de la défense. Pourquoi en réalité mbongo militaire za raibeli. Si tu comptes bien, si tu as 3 000 $ par mois, mais nazo le bango. Maître. Bonina ce soir. Maître, tu sais que moi mon père azali militaire. Na pesi mbote bisika zolanda biso. Mais ça la kanga pasi mokolo moko na accompagner na banque akende kozwa salaire. Mais salaire wana maître na ndimité que koki ko suffire pour un père. Est-ce que yozolo ba mambo ba 3 000 € tomboki sa ba tout pas ma maître. Naza très sérieux. Salaire militaire azwa ka koza ata ba 5 000 $, ba 10 000 $. Militaire baza ba prêtre. Mais qu'est-ce qui fait que bazo rangote ba toucha rangote? Il y a salaire militaire bengami solde. OK. Solde na français na lingala ni koloba oyetikali. Oyetikali na nini? Parce que bakamati salaire na balongoli mbongo ya ndako po ya vanda na ka ba mi longoli mbongo ya ndako. Balongoli mbongo ya mai po ya futa la régie des hôtels balongoli na kati ya salaire na balongoli mbongo ya courant na salaire na balongoli mbongo ya classe ya bana na po bana na batanga ka pamba. Balongoli mbongo ya transport amata transport pamba. Balongoli makambo nyonso. Na kati ya mbongo wana sikoyo malgré que balongoli mbongo wana misusu pe ezotikala. OK. Oyo etikali wana babengi yango solde nde babengi bapesi ye. Pour se plaindre te que oh na okende bitumba te na osala boite po na futina ndaku te donc basi basalela ye makambu nyonso. OK. Ozoma c'est kaza na mbongo ebele. Mais c'est pas la ligi mbongo ebele wana evimba lisusu mingi po solde pe evimba. OK. Voilà, donc je pense que ma militaire déjà vous êtes d'accord. Mais maintenant tout que mutuna moko. Est-ce que likanisi wana na constitution na biso pe ebongisi yango que lelo premier ministre azala pe moto mapinga? Oui, naza. Ezo la violté. Nazo kende na Sénat pour la rebongisa biloko nyonso to wana. Et biso toza na premier ministre militaire. To le la source détournement na mboko te. Parce que tant ozo détourner bi que premier ministre azali. Yemo kango mdaliboso. Et puis il y a yo kalcho isa parce que muto akangi aza premier ministre na kolobela. Vraiment. C'est ça le problème. Il faut moyibi ekomi na niveau moko oyo bongi, hein? Il faut mutu moko munene azala militaire na pouvoir ya kokanga bakangi yo moyibi ata soki okomi kaka mwa mukanda o réserver premier ministre copie ye moko premier ministre aza militaire pona kokanga yo kotia yo na bisika bikauka. OK. Ebongi mwa ndamwa ya mwa dictature amke parce que principe ya démocratie to bien ngote. Tolingi démocratie mais to yebi ba limite à démocratie. Est-ce qu'un pays comme le Congo ekoki ko vivre na kati ya démocratie? Yango wana eloko c'est tout ce total likambo yo ko betela cité mingi la force de caractère ya congolais lelo. Démocratie est en place. Bon, c'est ce que je disais. Vous remarquez mingi tango Laurent Désiré Kabila kotala na Bakadego, moi Fimbo, moi ni ville comme ma propre. Si. Ça dit 5 naba et Kiti tout ça donc. Ce qui attend na Rwanda kuna ozuka sans sini. Omona moi photo et ça dit chap. Bango mo balobi na soyi na bango balamkamata inkoloba bakangi photo ya plaque na yo 2 minutes après omoni moi message côté na téléphone na yo que amende 25 000. OK. Omeli moi moki ofuti yango te na poste Zolanda ba doubler ngo on fait 50 000 ainsi de suite. So ofuta raté jour ba kanga mutu kawana ba biso mutu neza na amende $2 000 tikali comme ya l'état. OK. Toujours au teka avant ba ça la mutation mbongo toujours teka mutu kana $3 000 2500 États-Unis pour là-bas infraction ça la nanza. Omonike po ba kotisi mwa ndambo ya dictature yango wana tokomi kwa envier kama mboka muke wana pona propriété pona organisation. Faut que ceux qui mokonzi mboka lingi ya longa mandat yo atikaka démocratie te moi dictature pe ndambo moi kama dictature kama esprit militaire et kota. OK. Omonake ba mabome belé ba ozonga manzi. Maître tozo kende malembe na kosisa mais likambo etali train de vie. Il y avait institution ya mboka. Ba ko senga ngo pe kita lelo to ko mona ba député comme est-ce que ba ko simba mbongo ebele to ko mona ba ministre ba ko simba mbongo ebele ba kongomani ba sengi ba lobiete esengeli ba diminuer bango mwandambo uti ko loba likambo ya basoda esengeli ata ya basoda matame ya batwane kita mwandambo likanso yo ko mona ngo ndenge
chef de l'État Lobaka, Batouane, il faut bazana mbongoana. Parce que chef de l'État est conscient que. Avec tu fais pas baxi la bango le si ma Batouana, Batou Bazali. Il m'a dit tant aux honorables. Qu'est-ce qui se passe dans le honorable? Pour les autres, bisa Batou, mbongoana kita, ils ont keto. Parce que Batou baza souffrir. Si on a souffrir, on a trouvé responsable de la souffrance naïe. C'est ça? Par conséquent, pour que toi ici là, les Congolais toi se retrouver dans le domaine. Très bien. Ceux qui Congolais toi se retrouver $30 000, $20 000 et vous allez de l'autre côté par rapport. D'ailleurs, bon le bagage est belé, c'est pas ça qu'on dit. Quand député provincial on a un mois, 2 mois ainsi de suite, baza un peu. Batoizo ina bango pamba, mbongo malunga pe bazwa raté. Tant que mbongo wana. À entretenir base nae, ba promesse qui dit qu'il y a ça là à réaliser on est on tombe pas pour lancer ça on est vraiment. Donc batika bango tranquille, ba pema bango pe ba congolais, batika bango ba pema. Maître, qu'est-ce qui vous a poussé yako lukakocha libaya na Sénat? Na tolo bango na boya ki mingi mais ngaza docteur en droit, boyebi oyo na banzi eza opportunité monnaie na pesi bango. Quand vous allez informer, ceux qui vont passer à ma voix et qui sont dans le Sénat pour soigner la Constitution. Parce que la Constitution, c'est une chose, okay? Mais maintenant, il faut soigner en gros par rapport à la vie aux zones. Moi, je ne sais pas si c'est belé dans la Constitution. D'ailleurs, il y a une guerre, tout ça. C'est la Constitution. Ok. Donc, vous êtes d'accord que la Constitution est taillée sur mesure pour la motomoko. C'est l'ondenge toyo kakabatu baluba. Vous êtes d'accord dans le luba? Bazoluba, ils ont un langage à rue. Moi, je sais que dans le Parlement debout, il y a des personnes. Nous ne parlons pas comme les gens de la rue. La Constitution, c'est notre Constitution. Okay. D'abord, je félicite le professeur Bochab qui m'écoute et tous ses amis parce qu'ils nous ont légué la Constitution. Okay. J'ai vu ce qui s'est passé avec Kadima, Bochab, ainsi de suite. Je n'ai pas apprécié parce que dans cette nation, nous devons respecter certaines personnes. Très bien. Soyons sincères. Kabila n'est pas notre ami. Bochab n'est pas notre ami. Ce sont des gens qui ont lutté pour que la nation soit nation. Ils peuvent avoir quelques faiblesses, bien sûr, mais il ne faut pas humilier ces personnes. Ce n'est pas un bon exemple. C'est pourquoi j'ai saisi cette occasion pour lui dire merci pour la Constitution. Mais cette Constitution, ce qui a manqué dans cette Constitution, ou ce qui a été déposé dans cette Constitution et qui pose problème aujourd'hui, moi je m'en vais là-bas pour corriger ça rapidement. Voilà. Entre autres, les mandats du chef de l'État. Vraiment. Vous comprenez? Quand nous donnons 5 ans à notre chef de l'État, ça signifie qu'il va travailler 2 ans. Parce qu'il a le devoir de mobiliser 1,1 milliard et organiser les autres élections. Vraiment. C'est-à-dire la nation va exister pour organiser indéfiniment des élections. Nous irons des élections en élections. Mais quand est-ce que nous allons construire nos routes? Quand est-ce que nous allons construire des parcs agro-industriels? Les gens vont grossir quand? Les gens vont manger quand? Vous comprenez? Et autre chose, je viens des propositions de loi qui feront en sorte que tous ces partis politiques qui prennent le pouvoir en otage puissent se dissoudre. Parce qu'il y a des gens assis tranquillement, ils savent que non, Bissot Ozana gouverneur, Bissot Ozana autant de sénateurs, parce que c'est autant de ministères. Parce qu'ils ont leur parti politique, ils savent comment ils font. Donc tous ces autres Congolais étudient pour observer et constater que le pouvoir doit aller dans l'autre camp. Non? Voilà pourquoi il y aura des préalables pour être un parti politique. Vous ne pouvez pas être parti politique, vous êtes sans adresse, ainsi de suite. Il faut qu'il y ait le minimum. Vous devez au moins avoir 5 millions de dollars dans votre compte. Parce qu'en cas de désordre, vous provoquez un désordre, qu'est-ce qu'on fait avec l'OADA? On saisit votre compte pour réparation. Vous comprenez? Donc il y aura des préalables que j'ai prévus dans une disposition de loi que je vais bientôt déposer au Sénat. Une disposition qui concerne aussi les enfants des militaires, que nous avons coutume d'appeler aujourd'hui Koulouna parce que leurs pères ne sont plus en vie. Ils seraient en vie, ils seraient peut-être général et ces enfants seraient respectables. Mais aujourd'hui, nous avons envoyé leurs parents au front, ils décèdent là-bas parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, ainsi de suite. Et leurs enfants ainsi que la veuve, nous devons les convertir en Koulouna pour vite nous en débarrasser. Et voilà.
beaucoup trop d'injustice. Voilà pourquoi il y a des propositions de loi pour des personnes qui rendent des loyaux services à la nation de manière à favoriser leur suite. Voilà, maître, nous sommes arrivés à la fin, mais on ne peut pas se séparer comme ça. Balandi biso na Maloba, je pense que comprenez comment est-ce que maître Abenga qui n'a hyper révérend, parce que en dehors, il y a cause à la maître avocat, aux alipes Moussali Anzam. Maître, comment vous combinez Sénat, serviteur de Dieu, awa lelo yo bakir dame soki e bandi, na bandimi. Koyamba. Tango bandimi bakoyana ba problème na bango. Kuna pe république e kozela yo, koto bandimi ba kozela yo. Maître Omika Bolandengeni. Oyebi eza makambo eza biblique. Oyebi David na Bible. David est intercesseur, romancier, général, ainsi de suite, roi. Donc David était tout au même moment. Nzamba pesi na mutu possibilité ya kosala nyonso même moment. Nde oza wana okozala journaliste, évangéliste, oza avocat, et eloko moko te ekoempêcher yo ba grâce ebele o Nzambe enfouir kati na yo et servir mboka. Donc c'est ça, je crois que ils ont incompatible. D'ailleurs, nous avons encouragé mingi ba pasteur oyo, baza ba pasteur pe baza na grâce mususu ya kosala baza kosala au moins que et comme faveur pour l'église. Et comme faveur pour l'église. Ils appellent malamu pour la dignité na bango. Apôtre Paul a bané côté ba tante. Hein, côté aza routine évangile, côté aza fabriquer ba tante, mais ça kokende elongo. Je crois que c'est ça que nous. Mais il y a un homme de Dieu qui peut critiquer na moi mikolo eleki d'ailleurs na utokozala na mosali ya Nzambe moko na tuna ki epé motuna oyo le révérend Jacques Kambala na Peshembo Tebisika azali bongo pene ya mokonzi ya mboka comme conseiller naye. Alors mosali ya Nzambe moko je pense que yenda banda ki pe vana ya kokota na politique na kati ya basali ya Nzambe ndeko Kiziamina azalaki traité de tous les mots. Donc koloba ete mosala Nzamba ko la politique te politique ezali monde à lokuta politique makamwa mabe tambolaka ebele tout ça na ba propos nyonso wana ozomona te ke ko ipe ko kanga yo un jour te ko kanga te nga naza avocat ceux qui olobeli nga maloba mabe komi diffamation na poursuivre na hein yaza ka pasteur aza avocat te yango aza na bolimbisi ebele mengai soki oye na nzela ya maloba ya mabe na poursuivre na justice pour na équilibre za mboka oyo soki totindi kaka ba oyo tobengi ba pagano batonda na parlement mokolo mosusu bakoyela biso ba proposition ya loi moko compliqué omona iba biloko mokwege ayi nango totelemisi musika donc biloko wana faut pas ekota na bandako na biso ekota na parlement c'est pourquoi il faut bana nzambe batonda kuna o bango nde bayebi ba vertu oyo bako proposer na ba loi pour que bato ba vivre bien. Très bien. Les lois monique faut pas siko ba autoriser na parlement peuple bandako baye nani cigarette to milinga to nini o ono ya liberté ono ya ceci homosexualité ainsi de suite. Biloko ya côté limisango za nzala bana nzambe. C'est quoi j'encourage beaucoup bana nzambe aux pasteur apôtre évangéliste oignon son nzambe bengi parce que c'est une vocation comme Daniel ainsi de suite. Si vous avez cette vocation il faut boya na kati ya politique hein pour tobongisa makambo OK tobongisa lukuta ba ekina lukuta wana Bible nous dit les ténèbres ne régnera point à toujours. Voilà, merci beaucoup. Maître, alors la dernière question, entre la Bible et la Constitution, Nino Yochaka la première position. Mais Bible et vous allez la première position. Verset à l'Ibosso dans la Bible, au commencement, Dieu. Ok. Ok. Au commencement, et puis on va ici créer. Les gens qui nous ont créé Magambo, ça nous a avant tout. Ok. D'abord nous avons et puis nous avons créé. C'est un peu ça. Donc d'abord Dieu. Et ce que nous allons faire là-bas aussi, nous voulons, ce que vous permettre le terme, nous voulons biblétiser la Constitution. Ok.
Mais est-ce que c'est possible, ce que vous dites là? Hein? C'est pas facile, hein? Mais je vous dis parce que la nation congolaise est remplie de infractions. Ok. Hein? Est-ce que vous savez qu'il y a certaines choses qui ne sont pas des infractions? Parce que ça peut paraître immoral, mais ce n'est pas illégal. Vous comprenez? Très bien. Ça peut paraître immoral, mais ce n'est pas illégal. Et d'autres sont tout simplement illégales, mais ce n'est pas immoral. Ok. Maître, je vais en passant parce que autant il m'a dit pasteur Cass. Pasteur Cass, oh, Azana Boloko, il y a Azana Boloko. Pasteur Cass, il y a 12 femmes. Ah, maître, tu crois que ça me révélation? Azana Boloko. Allez vous renseigner. Ok. Parce que moi, Azana Boloko, vous allez la tête. Ma cambouana est immoral, mais est illégal. Ok. Vous comprenez? Très bien. Avocat nous sommes dans le oiseau comprendre mais c'est immoral parce que ça détruit l'éducation mais moyen batuba ça les locaux exact parce que locaux on est boni moi c'est les bosso azana acte ya mariage a qui a déposé plainte pour poursuivre. Très bien. Moi si on a déposé plainte bino pour poursuivre PD. Oh. Mais on a besoin de vérifier. Non mais attends azui mineur pour poursuivre parce que dossier na yeza qui plus dans mariage à souko à ça qui est mineur maître. Mais mineur est ça mineur c'est ça. Hein? Bon, bazo sambisande ba vérifier so yaza mineur. Est-ce que so yaza mineur té? Okanga epo nani? Okanga mutu pour azana 50 femmes té, pour azana 15 femmes té, il faut moi ça liboso à poursuivre pour adultère ainsi de suite. OK. Et on a zoloba constitution na biso photo bibliothéser. Vraiment. Vous comprenez? Vraiment. Donc même de manière à ce que bâtiment soit basé la constitution, babébisa éducation ya bana ainsi de suite, tout bloqué bango. Vraiment. C'est un peu ça. Voilà, maître de commune à Bisso Nasuka. Alors merci vraiment pour notre temps accordé Bisso malgré ma multiples occupations, mais au PC Bisso quand même temps tout sur la na mokolo ya lelo ba kongomani nyonso bazolanda yo lelo yo tozali fier komona basali ya Nzambe ko zoba poste ya minene na kati ya République na Bisso. Nous avons des pasteurs qui organisent des cultes chaque dimanche na présidence vraiment Bisso pe na ngambo na Bisso ya basali ya Nzambe zo sala Bisso ma la mingi tomoni lelo na cour constitutionnelle tozali na mokonzi ya cour constitutionnelle azali pe mosali ya Nzambe na armée na Bisso le général Christian Chiwewe que je salue en passant donc azali pe mosali ya Nzambe donc lelo basali ya Nzambe ba ko chapeauter vraiment na ba poste ya minene na mboka na Bisso lelo yo maître tango komona bongo esengoni nyozali nango et puis lilo basuka na bakongomani nyoso balandi yo nde prière na Bisso to gêner pour yango pour Nzambe atia partout ba pasteur yozo mona auditorat tozana pasteur Likulia toza na otikoloba tozana mokonzi Christian Chiwewe tozana mokonzi ya cour constitutionnelle de donner Kamuleta partout ba pasteur parce que pasteur azamu bateli yampate comprenez? Omoni Nzambe alobaki David l'homme selon mon cœur parce que Nzambe a eu temps pour former David pour na mpate tango lui en bana kolia abeti bien oursa ye abeti ours po ba futa ete mais pour na kobatela mpate très bien mutema wana kobatela mpate yango wana Nzambe atomboli ye likolo ya peuple na ye oyo aza lokola mpate po monaki déjà état ya mutema na ye ki muto ya batela mpate na kobatela peuple na ye. Très bien. Très bien. Alors c'est pourquoi tant que nous avons élevé par pasteur, les hommes savent que ça déjà. Bah et du veuve les anani, bah et d'orphelins les anani dans l'église, bah et du mobo les anani, bah vivre en abattoir déjà. Parce que ceux qui nous ont tombolier, moyen injustice ça les mains. Exact. Parce qu'il y a yébiki, muto aza buka nkuta, muto yonde muta buka la église, ainsi de suite. Et c'est comme ça que nous voulons que partout qu'il y ait des serviteurs de Dieu. Voilà, maître Tokomi Nasuka, bakongomani so balandi partout dans le monde parce que biso ezali mingi libanda ya mboka. Alors lilobani okoloba na ba diaspora bande konyoso o balandi biso na mokolo ya lelo. D'abord naza ko féliciter mingi na bana ya mboka o batelemi pour que bendele ko yake. Très bien. Moni na petit slogan force de caractère. Ba jeune nyonso ya quartier Mobimba ba s'adopter na slogan wana. Pour remarquer que na poto nyonso mo projecteur ezali. On a câble ya munene o ezu courant pour l'éclairage public so ye awa 1 heure. Ezaka na 12 heures. Nous va comprendre que tu peux vivre dans mon unité au nom du gouvernement ça la biso
pour trouver que tout tout bétonné banzia na biso to vivra bien déjà. C'est ça, oui, bah au moins on a la image. Il y a caractère. Alors na ba baza libanda ya mboka, na ba congolais baza na mboka, ba congolais de père et de mère, na ba baza de père et de mère, na ba étranger bazo vivre awa. Biso tous à la même morale, tous à la caractère pour que tout tombe là, le coup ya mboka. Très bien. C'est un peu ça, c'est tout ce que je peux dire à mes compatriotes, tout en leur saluant. Ceux qui nous ont à l'école, toute autorité vient de Dieu, ceux qui nous ont à l'Indi pour tout le Sénat, na banzi kuna ezala makamusi. Mais il y a aussi une réalité, c'est que les partis politiques, les mots d'ordre, les députés, les bango, c'est ça. Mais nous ne comptons que sur Dieu, nous n'avons que Dieu la légalité. Okay. Si Dieu nous choisit, et bien nous allons servir ce peuple d'une manière importante. Merci beaucoup. Donc, Todaki Bongo, na maître Robert Badibanga, ande to solo lina na mokolo ya lelo bozala ke belé ya kolanda émission oyo. Alors to kozela ba suggestion na bino, to kozela ba commentaire na bino et na epsa kabino loko moko na senga kabino mbongo te, mais na senga kabino toujours bo s'abonner et belé bo partager émission oyo afin que bande ko nyonso balanda yango po ete ba kotisa quelque chose na mitu na bango, parce que ba émission o nga na sala kezaka toujours émission esengaka kongoma nyonso tango akolanda yango atikana nu télécommande asimba nde stylo asimba carnet na yepo na kokoma, parce que les émissions to pesa ka matière. Donc vous allez qui est belé ya kolanda biso na mokolo ya lelo na pesi bino merci, et merci na celui qui a réalisé encore cette émission, Jonas et Siken, et puis Peniel Mopita na montage. Donc merci na bino. Alors ngai na bino tokutani prochainement toujours na même chaîne Tcha Maloba officiel. Alors portez-vous bien, au revoir, à très bientôt. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, d'Aipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmanebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na côté poisson dans la mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo lobiloko nyonso ya mboka pa Galaxy mambo tozolia c'est mambo Galaxy tozosala pana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosakana liso mais Galaxy mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow.
Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o koltion ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici que vous avez. Donc vous avez besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils ont plus de 500 chaînes surtout à Kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est Sepela TV ça. Il y a Banamboka. Bozwa abonnement nango, okozwa ngo ya ne mobimba, okozwa ngo pe par mois, au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya bétranger te, ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la télévision là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure.